Mukwata, Mojangine, de Mukwata, Mojangine. On va suivre ces sons avec Wingé, Musica, Maison Mère, bien sûr, représenté par Papi Kakol et ses amis. On y va. Ah ouais. Nasalaka na susi ya Blandine Pemba nalingaki Peshe tikala na motema bwekolongwaka te Mutima elobaka te solo na memi ngambo Soki no to perfusion nyonso na kidiba Biso yo kaka soni kasi motema etikalaka Kaka courage na ya Nasala nyonso na mikitisa epai na yo Nasala nyonso na mikitisa kasi yo olimanga ete Mwabipale zonga pepe na bolingo Bolinga telobi na kufa bakunda na basa image o Nazalaki kotala Upe nazalaki kolula e Mama yone dokotalo na ngai Usilisinga posa na motema nani akobikiza Ogisila ya kato salisa Mahambwe Ishokot américain Uzala kanelo komoko na yo na nzote kitisaka makanda Naboyaka kolobela yo kasi lelo na lobeli yo Edi seka Benga seka Matame rokoto seka Kozo temona saie Ah ouais Pamadou Aricho Atayokei Obosana te Kuna na papa Komasa mikanda Pona masosala Pona bana bayo Obosana te Nazali oubliable Bo pauvreté Zali lisumo te Mama Okasi na mosala Sankara Tekute Oyo baganya procès Paranga na mabe oyo nasala Bango te Nasengi bango kaka Melesi Napesi bango kaka Matani Epaya Zambe Choupe bazola comportement Yahweh, Yahweh, papa Yahweh motokela likolo Nase Yahweh motokela babisi na mai ekochola Atayokei batela cherinanga Devise to pesanaki Sagesse et confiance Epangana tikalinga na kutina couvent Kino yokozonga e Berte mo solo mama e Talandenge na komasa wapola bolingo na shaka bien Talandenge na komasa wapola bolingo na shaka bien Kibastone na gaga Babenga nga yumba e Wili tebala Naka vifutila ya Balini seba linanga Sala lokola ya Warasana Sida jibapate Esala lokola Shike basola Amadou Warisha Yabibi Chamalae Jante Sigalo Pozala Makili Papi Kakole Pozala Makili Papa na Mervedi Pozala Makili Bébé Prezelma Kozana Mokili Jackie Andalae Bébé Shilo Kozana Mokili Kozali Andalae Michokot américain Kozana Mokili Le Bosca Fouti Oye Cécile Mwadi Kozana Mokili Blandine Pemba Quelle cité moyenne
Chassa Kalumbe Chise Tigadam na kozela mokola tournanga e kokoma Tigadolo kokoma dima Atikala yo charge ya famille Projet moneke Oh mon Dieu Ngana mituna kasa kila sabalanga Koba pala yote Nankitana tala révélation na chajande nga kogondela Nasengi na nga baba nga katanga immeuble teo Karasi babenga nga anake tengamai Karasi babenga nga anake pesanga mbongola kabela wesheke Baninga bakuta bandanga yangala kutande sufa Kara kapana Le roi de la forêt, Werason, à qui nous disons beaucoup de bonnes choses en ces moments. Nous vous rappelons que nous sommes en direct avec vous de la télévision du développement. Bien sûr, votre bonheur, votre succès, votre bonne humeur à partir des vacances. N'hésitez pas à venir participer en direct à cette grande émission. Papi Kakol, est-ce qu'on peut avoir un semaine genre brac brac et on y va. C'est parti, mesdames et messieurs. Eh bien, wow, Wenge Musica Maison Mère. Ah ouais, c'est la liée, chute masala, comportement, vous savez, chute masala, alors vous savez, vous savez, vous savez, alors vous savez, vous savez. Tala biloko, tala mama pesango, tala mama, tala biloko, tala mama pesango. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous imaginez, si vous étiez ici, vous allez applaudir, acclamer pour Wenge Musica Maison Mère. Papi Kakol, viens, Papi Yara quand même. La Mouni Makabazawana, Nicodème, c'est la grande famille. Hein. Merci d'être ici ce dimanche. Nous pensons que vous êtes bénis comme nous, et bien sûr comme tous les téléspectateurs qui sont en ce moment. C'est bonheur machine. D'abord, bon dimanche, na ba fanatique tout ya le roi de la forêt Big Boss. Ba fanatique tout ya Maison Mère. Na pesi bon dimanche na ba moni Nef Yang. Nef Yang eza secret moko boye et puis misara ba plan na kati ya ba partition. Donc style Nef Yang eza na toujours na komekela on les sous donc c'est ça, Jacques Ndala. Alors, Papi Kakol, un bio pour tout solo là quand même. Vendredi, hein, dans Terre de Verdure, ils sont. On dirait que c'est semblant, ils sont la moto, ils sont. J'ai un peu moni ko isuka za la nzala. Donc alinga ni amamukele kapembeni te komaka donc pressé olia kanyama donc ya okota na chasse ya kubuma banyamo basaka na saka mon le roi de la forêt aza muto yo alobaka na eteye a laksaka boulot na ye donc boulot na pesa ngo na fanatique pour se pela ngo moni nzala na biso la ke komisiko nko ya lingalia donc ezala bongo donc c'est ça donc ingetango na dessert solo nango linge bima ya ngo moni pena na tango to komo. Merci beaucoup, Papi Kakol. Merci au roi de la forêt qui a accepté Keboya et aussi au directeur Moni Production. Je vois mon ami Docta. Hein, donc, big up, bon dimanche à toi. Exceptionnel. Une grande équipe qui accompagne Werason, Yankepui. Waouh, ça c'est pour dire que Wera continue à faire la pluie et le beau temps et ses fans s'accrochent, l'adorent encore une fois. Bopé combo makaba poani. Comment on a beau malangoto vous en social makaba. Te, yé combo na arc-en-ciel. Combo oyo ndenge pena ya boulot oyo ndenge ba boulot asalaka donc les rois de la forêt pesa combo arc-en-ciel bon makaba ye moko siko alinga ba benga makaba parce que makaba za idole na ye te andako linge mingi na ba kochuba na mais combo pena les rois de la forêt pesa bi arc-en-ciel donc arc-en-ciel bicorino alors masana mususu 00 Igo Sente donc Igo Sente ye Igo kometa sima to kana no bilongi Igo Sente Igo ye wana
wana Igo Sente za bana so utala bango mwa bana mo ba uti na parler donc bana pene ya ndako to wana système bana ndako Igo Sente. OK, rapidement présenter biso. Oh dans la basse kuna ya ba bengaki 10 basse. Ya 10 basse wa ba descenda ya lo fombo. Ya lo ba descenda ni bango wana pene donc 10 basse. Baza toujours il peut on a pas basiste. Mais asimbi guitare accompagnement. Tala siko côté polyvalent quoi. Polyvalent na maïla les rois de la forêt. Donc Yoana OK, alors c'est bon Doto, selon nous tout à l'heure pour le programme Kermesse, il y a de la paix, je déjà, Dr Mzungu, Topé numéro 9, Benga Benga, Potoani Rosala. Et en plus, ce qui est important, c'est dire que quand la mingue des flèches, Ingeta. Ezobima. Bakan. En tout cas, ndalos na boy pena ko pesa data parce que ba tout ba koma ko landa na ba data o pesa data ba ye wana donc jango pena ezaka système misomolili jour ngo ko bimana si ba mona ka to bimisa ki busa pipa ba mona déjà clips nde sara likolo mais siko des serring eta to ebite flèche ko tambola jour ngo na to na mais siko zo kipete. Merci beaucoup, Kakol. Alors, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes avec vous en direct pour pouvoir vous donner l'information musicale culturelle. Nous vous rappelons les différents rendez-vous. Donc, c'est pour ce week-end, un week-end exceptionnel. Romeo Golf le 30 juin prochain, lundi. Ce sera donc un événement Kin Show Live. Et le week-end qui commencera le samedi, bien sûr, avec Initiative Freebox du côté du centre culturel Le Zoo, où la sécurité est assurée par les unités mobiles de la police nationale congolaise, bien sûr, sous la haute direction du commissariat provincial de la ville de Kinshasa, Général Kanyama. Bon dimanche à Peter Khan, l'habilleur très expérimenté. Jules Kalonji, merci à toi. Jojo Mandi qui m'a paté le miracle. Bon dimanche. Fanny Malonga, s'il vous plaît, pour le hit chrétien. Nous allons juste savoir qui occupe le top ce dimanche. C'est parti, Fanny. Elle arrive, mesdames et messieurs, votre bonheur. Bonjour Fanny. Bonjour Alors, merci beaucoup. Alors, il semble que le hit parade chrétien n'a pas bougé. Oui, il n'y a pas de changement. Moi, je crois que nous allons profiter parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche 24 juin, 22 juin, pardon, 2014. Nous allons faire un tout petit peu les bilans. Moi, je crois que les bilans du côté de Hit Chrétien continuent à être positifs. Mais finalement, c'est lui qui occupe toujours la première position. Il s'agit bel et bien du pasteur frère Moïse Mbilé avec son album Champion qui continue à faire plaisir à tous les chrétiens vivant en RDC et ailleurs. Voilà tout, donc je ne sais pas trop dire aujourd'hui. Oui. Je crois que les téléspectateurs vont revivre l'ambiance des hits chrétiens la semaine prochaine. C'est ça, donc pour clôturer effectivement le mois de juin. Oui, pour clôturer le mois de juin, nous allons clôturer avec ces titres chrétiens bien structurés. Ouais. Alors bonjour comme ça, bon dimanche à Peter Khan, Cano toujours avec l'accoutrement. Merci à Blandine Kapinga. Merci pourquoi pas à Thierry Kabamba qui séjourne en Afrique du Sud, puis Palm Beach, merci. Merci pourquoi pas à vous, chers téléspectateurs de tous les dimanches. Bisous à vous. Merci beaucoup Fanny Malonga, mesdames et messieurs, disons bon dimanche aussi à Paulin Gombe Interpol, Maya Ebale, Bakomela, Ekosila. Merci aussi à Mimi Moukeveri, la famille Moukeveri entière, Mimi ainsi que Ziane Moukeveri et les enfants. Merci mesdames et messieurs à Patrick Kinanga, DG, n'est-ce pas, Patrick Kinanga et à maman Claudine. Merci à Maître Elie. Mesdames et messieurs, nous allons boucler cette émission avec ce show exceptionnel avec Wenge Musica Maison Mère, représenté ici avec cette formation musicale, bien sûr accompagnée par Papi Kakol. C'est parti. Ikensinga Vando Dollar et rouge Selon Kaluma Ok Jean-Luc Chique Basel comportement Greffé faut-il là Oh Kofi Aina Mobali Kitoko Alata Kitoko yo Nakatalome Kotika Kotoko yo Yaloba Gate Janteleka yo Elobela yo Bakristu Mosantu Mwana Zambe Eyala Babotina Manane yo Bosambela Kankolo Yasalisa ngai Aipe na salisa bato Poetina maboko Na mokili oyo yase Oya tongoko ngai Asalela nga lofundu Jase
Boboti parce qu'il fait ma publicité. Adishi Bongobe Yanga ndenge mosala Boboti baponela ngai nasala po ezali likambo ya Nzambe. Jean-Louis Koufi Ike Nzinga Dollar Rouge Nkwando Eric Bombo Kofi Aina Yokana no mala kontelinko ya kopesa yo Yokana no liteya Fredi Mopadi ya koloba ye Yokana no mala kozi makanda kopesa Esengo na yo ezala esengo ya Ike Nzinga ye Vando Otango mokile salemaka Moto moko te azalaka le premier Na mokili oyo ya se Montana Kabumbai Eric Bomboe Bobe Baya Michel américain. Nanyako kamelanga la viwana Ata basengi mbongo na kofute Moteme kominde kotungisanga mingi Yende soki yawe atindaki polanga Lobe puti la bima ya makali ya banga sala peti Mai mogola na ebi makolo na kosuate Kasi yawe ebi pasi ya moko na moko Didikina ni pesanga mbongo na koma lokola Roger Mayemba Na puissance Ça c'est la voix d'hier. Eli molingala nga bwana Ayebisaki nga boye otokoka bwana te Erike Kenzo esaloma sikini toka bwana te Alaka pinga mado spaghetti Mapolina le millionnaire Ike Kitambala. Eli molingala nga bomwana Papi esambe robe bubenga Ike Nzinga ye Dollar rouge Mabete malbone Ata minzoto landivi Ata babwele Napona Ike Nzinga wando C'était quelqu'un. Ata minyako le bossa kase kaputi Edi yingo yayaye felingo yi Sandra Kambi Igo kayaye Pepana mebedi Ike Nzinga wando Obona babas na place Jésus Analingi ya ngema batikanga Ganiko ya deme Na lupa vinangaye Nga papa breze Jouera vita na Barcelone Les abapakou Arrivé à la fin de cette émission, merci à Papi Kakol, merci à Wenge Musique, à Maison Mère qui a accepté de nous accompagner, n'est-ce pas Fanny Malonga? Oui, merci beaucoup également à Eric Miandai, Mbouyandai, voilà, à Trésor Tsambi à la caméra. Merci à Papi Digomba. Merci à Joël Badika, merci pourquoi pas à Rolly Nawez. Voilà, c'est donc la grande équipe technique de l'accompagné, Vincent Depol, Alpha Saboué, Bachol Dokolo, sans oublier la belle Ruth Fouta. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était donc cette grande émission, la vôtre, vous l'avez choisie. Le rendez-vous est pris pour le samedi 20, le samedi prochain, à 20h, élection Miss francophone. Merci aussi pour rappeler qu'à partir du mois prochain, du 18 au 20 juillet prochain, ce sera donc au défilé des modes Kin Fashion Weekend. Mesdames et messieurs, nous terminons avec Wenge Musica Maison Mère. N'oublie pas de dire bonjour à Patrick Kachala. Merci Patrick Kachala, il est très intelligent. Au revoir. Merci Patrick, merci Patrick. Merci Patrick. Jouer vite na Barcelone Ezaba pagu Kutu moko deja mandi mama lere Komela ye Ponanga mezome Ez équipe nationale la musique à Congo Baba lebele Yaba lekebele Azala bako kwebele Yangiama Yolela mama Yolela mama Yolela mama Eric Bombo exaucé Obali Gladi Obali Yanoel Ma Sylvie Mabada Tala bango bien Ilongi na bango ya famille Tala bango bien
bilongi na bango ya famille mpona bango bien bilongi na bango ya famille maboke malbonege ata minzoto nandimi kaka mpona didakese nandima koleka